Axa Olangi. Axa Olangi, ça fait des mois que vous habitez dans l'une de nos maisons et vous ne payez pas votre loyer. On vous a contacté à plusieurs reprises et vous avez ignoré ces messages. Votre frère est venu au bureau en nous informant qu'il allait payer le loyer. Il a demandé les coordonnées bancaires et il a dit qu'il allait faire le virement. Le virement n'a jamais été fait. Chaque semaine, chaque jour, il y a des raisons. Jusqu'à ce qu'on décide de sceller la maison. Et vous venez nous dire qu'on ne veut pas perdre cette maison-là. On veut juste vous payer, sauf que notre compte bancaire est bloqué. En fait, ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu viens habiter dans la maison d'une personne et tu refuses de payer. Tu vas aux États-Unis, tu passes tes journées, aux OTA comme si rien n'était, tu prêches, tu es cette personne-là exemplaire, alors que toi-même, tu as des dettes sur ton dos. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Certainement vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu la MIFA Naël Soussou dans le cadre de l'actualité. Et dans la vidéo moko eza kotambola na TikTok ya BRS ya ndeko na biso Axa Olangi oyo aeko exposer si on peut dire ko exposer ndenge afuta rambongo alo a été et Axa futa alo na pasi balobi balembi balembi tant bon ba décider ko kene ko kanganda ko ne komikeno te bali ko perdre ndako na te machin. La dame a siliki en disant que ils ont monté maman, ils ont mauvaise foi. Baton bon de bazonyo kola. Et batum susu. Mais topé na lobani bato pasi pour lobike. Je crois que l'année boka va proposer et dommage que fait na za na téléphone ou abaka pana qui sabino mais je crois pas tout le bolandi. Pourquoi na sa vidéo? Pour na meka ko réagir par rapport à la réaction, il y a bateau belé. Il y a un bateau, il y aura toujours des gens qui seront pour et aussi ceux qui seront contre. Surtout, bateau, il y a bateau si fait si tu peux pas honorer la mémoire, il y a maman Olangi. Il y a même bateau le bas, ah maman Olangi vraiment. Depuis que vous faites un basson, c'est quoi ta? Il y a bateau belé va réagir. Et bah ton sou va s'épéliter, va traiter Axa des méchantes. Et bah ton sou va lobby. La dame moi siwana aza moté mamabe. Et qu'on la linga ko sambu sande konae. Pourquoi parce que ici en kana privé il faut aller en public. Non ça conseil. Na ba chrétien karaté. Moutounyo soit ligné assez respecté, toi ligné va respecter, toi ligné comme respecter. Il y a des choses oyo okoko éviter, surtout lorsqu'on prétend servir Dieu. OK? Je vais vous expliquer. Au moni satana, ana ina intérêt. Il y a ensemble ça mon pagano parce que mon pagano a déjà nangambo si on peut dire nangambo ya satana de ce qui veut dire le soir kufi ah qu'il fait on a satana ou ça pour ça diable parce que pour ça les ali pour ça satana les alaka a qu'il fait le monter a qu'il na batu. OK et bible zo ba mutunyo so na yesu te hein asa bon moité celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie donc
Vous êtes candidat potentiel et à l'IFELO. Si vous avez sauté. Donc en passant, dans le banc de nanga. Yo m'envoie quand le banc a été un membre de l'église, un membre de chrétien, tu as tout intérêt. De on dit mais là Yesu. Si on dit mais Yesu, on perdre le côté. Hein? Il y a un moni. C'est pas la peine. Il y a un beau yambe Yesu. Parce que si on yambe Yesu, on perdre le côté. Et ça c'est qu'on vivre sous tes non. Nga na chrétienne. Na lire bilo onyo so ba lire na vivre normal, OK? Au contraire, on a un avantage par rapport à Moutou, à Zana Yesute. Parce que Zana Bamambo Nzamba sale la rabatou tout, et Zana Mambo a sale la uniquement Karaba Oyaye. Et Abimsamo est pour la batunyoso, abattre la batunyoso, mais Zana Bamam Sousu Oyo, Soza Nzambete aux Orote, et Zandengwana. Donc, tu as tout intérêt d'accepter Christ dans ta vie, mon ami. Si on dit, mais laisse-nous perdre nous et le côté. Au contraire, aux Akouné n'a pas avantage. Bato ba boya nzambe ya te mama ba Kristo o te nzamba mindele eza parce que vous êtes ignorant so e pas na Yesu au perdre le retour on est juste parenthèse en passant diable en un intérêt ya ko humilier pa mo pagano na mona tanga ba kombo bato ba yebi nzambe te ya ko insulte ko bato bele ba kanza mo pagano za insulte non mo pagano to pe païen za insulte te il ngi lo banonka étranger to pe étrangère na vie à Yesu na vie ya ba Kristo ya ba santo donc yoza kuna te yoza nakata mambo na te donc yoza mutu mususu OK les années du congolais na congolais te yoza congolais te donc aux étrangers voilà c'est ça la différence mon pagano na mon Kristo Satan azane na intérêt te ya ko humilier mutu yo ana Yesu te to pe mon pagano mais azana intérêt ya ko humilier mon Kristo pourquoi pour que sera humilié mon Christ à gagner ba âme est-ce que vous voyez ba il y a un moni Bible zoloba ne donnez pas l'adversaire un sujet de me dire cher chrétien si j'ai posé la question aksa olangi ana mbongo afuta loyauté ana moki afuta loyauté biso nyonso toyebi ke elle a l'argent donc ana la possibilité afuta mbongo siko pourquoi maman bo afuta loyauté et boya ko finga mona moi si on a pour azui na lobité na zo encourager on a lobité là on a lobité ga sali bien mais bon s'en prendre na e faut tianani but nous soit en né mode ce qui yo pour na yo oya na mona réseaux sociaux c'est pas tout le monde le lo ba to beli réseaux sociaux ma solution pour na ba mona ba ndenge mo boy et quelque part bazala moi raison pourquoi parce que pesi bon ba solution na c'est la maman mo émission ba melaye 10 000 €. Et ya lopango bato bele ba vidéo mona sala na ba ETA ni ko mosa na Belgique a le lambon a passi aza aide soignante nini na tika bana ne le fona na ko ke no sala ba misala ya passi na malili na sala vidéo juste 10 minutes de ko mosa on attend a moni photo na miniature na ba propos na ba dire aza na choité pour son image pour sa réputation pour sa paix. Elle avait décidé de rembourser l'argent. Donc, les réseaux sociaux, le comment solution pour la bateau belé. Il y a un bon moni bateau moussou, bon tenir par mon regarder. Et tant bazoya pour exposer tout rien dans les réseaux sociaux parce que quelque part il peut avoir une solution. Dans mon bateau film moi la moitié. C'est méchant de sa part. Pourquoi il faut exposer mon inga? Boyoka yeto boyoka yebiente. De quoi lui ko futa loyauté, balobi balembi. Jusqu'à ce que va décider de saisir un dakunde, bazou dessus te bon monitor ko perdre dans tes machines. Pourquoi vous foutez quitter? Pour nini bolingaka komi sambu sabino moko. Ya on a yaki na pia conseil ndeko. Ba ma mususu possibilité ko éviter en ezali. Hein? De on a mis ça te na mbongo te. Elle a l'argent. Donc on a possibilité de foutre en bon sans problème. Ya on le ba foutre la mon combien? Bino badia binga na vuna lauka ozu biloko bato ozu engagement osali deal na moto et comme pour honorer oyayo nga nini engagement to nini ba clause ko salaki na ba engagement na bino okomo mener bato musu vitir et du coup le fait que ozo suisse ba momi tout baza capable ba musu il y a des gens baza capable de tout hein. Ah oui, net yo monique.
onyonga bango bango mpe baonyongo bakosala mabe lo bato tu bazala ndenge moko te yango nalobai na oyena apesaka conseil na motu nyonso ozolandanga ya des choses à éviter et surtout ntango omoni ke osalela nzambe c'est une réputation ya kobatela loba bakoselo makambo parce que ntango osalela nzambe c'est vrai bakokosela makambo bakofinga ya bablomo eza nango inévitable pour un chrétien c'est dans la Bible, c'est biblique yesu yebisi badisciple bakosala bino boye bakosala bino boye bakosala bino boye soki kutunga nzeta mobeso bakee nanga boye bongo bino nzeta kokauka baloba mabe mpona bakutuna mabe wana te mais soki mabe bazoloba bakuta yango epa na yo ozala na litomba te par contre soki bakuta yango epa na yo te gloire ezali mpona yango mais soki bakuta yango epa na yo litomba eza te sikoyo yo eta moklisto opesa exemple nini na bato mosusu et pourtant yo il faut ozala ndakisa c'est ça est-ce que boyebaka ke réputation ya chrétien ezalaka évangélisation yesu aloba allez faire de toutes les nations mes disciples boprêche bango sikoyo bavi na biso ezalaka mateya boyebaka bomoni bato bavandaka na biso bamembre ya famille bacamarade et autres bakoya na yesu te parce que yozokanga bongola motema nzambe aza malamu non bongola motema ntango bamona bambuma ya repentance kati na yo yango moni bible ezoloba produisez le fruit digne de la repentance c'est très important sikoyo yo yaya ondimela yesu me kala ndenge ozalaka kala mwana nzambe me makambo osalaka ya bapagane sikoyo yebisanga bato bakoya epa na yesu ndenge nini ta bakotalaka yo nani ye te malamu kuna vana ndako nakofela na ndako bamangala na toyokaka yango. Il y a des choses à éviter, chers chrétiens. C'est pas parce que moi je suis parfaite, non. Tout ça est fort, tout ça va scandaliser. Arrêtez de scandaliser les gens. Hein? Oh. Parce que ce que vous êtes en train de faire, Eza Otobenga frappe. En disant que non, mon compte est bloqué, je vais payer. Mais quand est-ce que vous allez payer, on ne sait pas. Ba pesibino temps est belé. Bosilisa garantie. Soit qui y au somba kindako et qu'une personne venait faire la même chose, est-ce que ça allait vous plaire? Si aujourd'hui je passe sur TikTok pour le faire, c'est tout simplement parce que vous avez choisi le silence au lieu de nous répondre. Et ça, c'est un manque de respect. C'est l'une des raisons pour laquelle Baloua Kabanda kuna bango pas basali nzambete, pas ba pasteur té, parce que les gens disent que vous êtes problématique. Pourquoi qu'on soit panier mora ma bonzate oya ko foutela ngandako? Non, tu ne veux pas, tu veux te jouer à la grande dame. Ma chérie, vous êtes soi-disant des hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes pasteur ou enfant de pasteur, mais vous marchez dans le mensonge. AXA est parti s'installer aux États-Unis alors que vous avez des dettes dans votre maison là où vous vivez à Kinshasa. Madame vit avec sa belle famille dans la maison et vous allez laisser des loyers impayés. C'est-à-dire que si on mettait tout dehors, ça sera votre belle-mère qui va se retrouver dans la rue. Alors, si vous n'avez pas assez de moyens pour payer, pourquoi ne pas libérer la maison? Pourquoi ne pas répondre aux messages? Et vous avez choisi ce qu'on appelle le silent treatment. What you are preaching is not what you are doing. Ce que vous êtes en train de prêcher, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. This is so fake. This is unreal. Ma chérie, on va sceller la maison, toboa kabilo nabido libanda, et là, ça va vous faire du bien. Mawa. Aksa Olangi. Aksa Olangi, ça fait des mois que vous habitez dans l'une de nos maisons et vous ne payez pas votre loyer. On vous a contacté à plusieurs reprises et vous avez ignoré ces messages. Votre frère est venu au bureau en nous informant qu'il allait payer le loyer. Il a demandé les coordonnées bancaires et il a dit qu'il allait faire le virement. Le virement n'a jamais été fait. Chaque semaine, chaque jour, il y a des raisons. Jusqu'à ce qu'on décide de sceller la maison. Et vous venez nous dire qu'on ne veut pas perdre cette maison-là. On veut juste vous payer, sauf que notre compte bancaire est bloqué. En fait, ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu viens habiter dans la maison d'une personne et tu refuses de payer. Tu vas aux États-Unis, tu passes tes journées, aux autres, comme si rien n'était, tu prêches, tu es cette personne-là exemplaire, alors que toi-même, tu as des dettes sur ton dos.
Londres en fait, venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center. Et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur, Papa Deningonde. Et Boya Ebele, Bana Londres, Boya Bissali à Dominion Center, de 9 de Broadway. Et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions. Sur le Ngosomba Ticket Nayo, Yaya, Komelangai. Et Topé Bengangai, pour la Boba, numéro Nanga, numéro Nanga, Zala, réseaux sociaux. Donc, Boya Ebele, et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe elongo et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et ceux qui nzambe momi ko kundola ba adorateur ya kala basel nzambe ya kala o bato mokili bakolo bakino bango baza bato akala so nzambe mozongisa bango c'est que carence toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà, to biso nyonso comment est-ce que nzambe utiliser Papa Deningonde na nzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soko opusani Bible elobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire. Dans sa présence, il y a la magnificence. Dans sa présence, il y a la joie. Il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Yahweh Nathalie la mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokala la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanjelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa Maintenant tu m'as rendu intouchable, maintenant tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwana yo tu komine balongi. nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa Autrefois ngai nazalaki pinzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki limbala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo